Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais? Mon stress, y'a Patrick Marois Vengi. Mon stress, y'a Marois Vengi. Bonjour, Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et là, oinda umela. Soko yena agence hoté. Veut dire umela té. Global Express. C'est Patrick Malwavengi. Rue Léon numéro 25. Baby agence ya grave. Agence à Mounene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa. Ba koli na biso na Angola. Ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25. Et puis Patrick Malwavengi. Balobi Global Express souka l'agence oyo yete veut dire oumelate pour na kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atina bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya liaka ndam batinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin nante yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et sika obunga te Rue Léon numéro 25 umela Panza sangwa Congo Edino image Bilili kitoko Balobi Panza sango ya Congo avec le grand Mosenge Alice Batatou na pointe Mère Judith Mosenge beti na ndinga osakanate na remercier bana Dallas tout par Ngos Rufu Mutanganga de Souza Santu Velanga Bozana Velanga Juna Janana Petit Caché o tubaki na remercier Petit nanga Scram Seleo donc makamozala ki chitoko album ezobima avec Patou Bolumba na pointe na Junior Loboko yoebi Edino image azo sala makambo alobi Mosenge de retour à force big manager GG Kalonda sabimi déjà hôpital na pointe bébé goût dimanche tozali bongo conseil des ali première dame Michingita Kongolo na Basel ma maman sagesse Mosenge yeyo Edino image Panza sango ya Congo Robokwa lelo merci Panza sango ya Congo Panza sango ya Congo babi Edino image obose mokina yo kande n'explique bana poto babi Edino image o asala ke batatu azala na ndenge nini na ndenge ya Mosenge kwa Edino oyo babi biloko okera beta biloko okera zena beta Edino image tuwana sito yo Panza sango ya Congo yo mekana alisi yo Mosenge binaka zo Mosenge kanga mama babi junior umela dans ton équipe invité quoi babi ezalika Mosenge babi balola Mosenge balola Mosenge Mosenge babi Mosenge oya Mosenge
wana eloko oyo babi eza ya kobeba tresse kanya na taille babi tresse kanya na taille mbelanga César Loboko babi sisema mosenge babi mosenge quoi c'est-à-dire en soi moi eloko yango obaloli lisusu babi binanga mosenge ozotournisango kaka ndenge tro oloba eza te eleki tokos mpe nanga César Loboko batu bacosma na babesana mwanza babisana mwanza umela edino image babiyela na partout taka batatu umela tokos. Ici c'est le grand Mosenge. Bozomo Batatu. Toyaki poto sepelana bana yolo ensemble pour ngamona pe Dalasien. Ninga lo bezalité et dino image toujours la pointe pendant sango ya Congo. Garçon azo sala ke ba image za la kitoko. Ozo valoriser lelo presque. Aza parmi bateau tozo pesa mokako soa. Na pesa kana batu nyoso ba komisi o ba spayaki ba fan. Ono so ba lelo pona Mosenge. Na pesi ba ser nanga ba yaki ko soutenir toujours Sika Loboko, Bibiche Loboko, ba Mama Arc-en-Ciel. Pichen ayaki awa na restaurant VIP na oza na kati ya Saint-Denis. Global Express c'est le landing qui était ce boye bozan décidé donc boya ebele na kata Global Chitunga wo Global Express l'agence los angolano para enviar las cosas en barco en aviones en toda Angola. Global Express en Paris. Ici Congo y agence Global Express ina pour France pour Paris si métro Château Rouge. Agence eto mufilisa zikwendela mu avion zikwendela mpe mu bateau mu masuwa zikarton do ina ku métro Château Rouge ku Paris. Global Express eza pona bino eza pona biso eza pona ba congolais nyonso tout o baza na France pe na ba o baza na étranger pona matanga pe ka na Global Express. Global Express solution na solo nyonso. Ah bon? Pour ça la matanga jusqu'à la lycée pour le moment na biso to aider pour réaliser prestation funéraire sur le niveau de Kinshasa. C'est simple au foutika à Paris to s'en charger la maramio sur selon ndenge yo kolingi ezala. Na ko continue ba cameraman na kuna. Non, tant biso to s'en charger na nyonso to filmer to kangi ba photo sur ça WhatsApp. Ils ont les kakuna directement pe to tindelo. Vous avez la page zo la ndenge prestation ici. OK. À la fin des comptes, vous avez DVD na au moins ndenge maramio sur les kaki. Global Express vous avez un niveau mususu. Ah non, batika. Tout d'abord l'équipement la mission nyonso za ya poto. Pour tout ça la prestation funéraire la mission eza ya poto. Vous êtes en France. Oh, vous avez en France. Tout ça la gloire ya professionnel. Enterrement en Afrique, mais net ya poto. Pour banda place ba ko exposer corps na place ba ko enterrer différence ya té. Bonjour. Yango na yebse ki bango. Ba ko pakata si ba pakata ki déjà. 2016 oyo biso tokotia on a Global Express. Vitesse de diffusée. Bango na Château Bleu na bango basi balala. Biso toza na kati ya Château Rouge. Mais biso na Global tozotinda bakoli. Bakoli. Global Express. Ya Patrick Monafrique. Avec sa vitesse de diffusée. Global Express. Fouka. Basi ba pakati. Ba changer la solo. Les gars, chance, on va communiquer à mon côté quand il a chance, c'est très moko na kata Château Rouge. Ouais, Château Bleu, ici Lali. Global Express. Souka. No image. Manza sango ya Congo. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino, image. Ouais.
image panza sango ya Congo, sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo. Awe